Sarah Tola TV. Mais Sarah po ebi mama bete na moni olingi obanda makamuna yo avantage pour Erio Salaga avantage. Zela olingo banda mambo avantage Erio Salaga avantage osalaka mwa ba mouvement belé na boyi oya otokela na plateau abato ba ofinganga. Na memela kio mama na lobi mabete ero bandi vantar na memela kio ba papier mouchoir soki otoki ozui ka papier na ndenge bandi déjà ya mabete na ndenge ya mabete bandi déjà mais oyo sarazela ozoni ke longito ozo pangusa mituki no pangusa na toka mingi tadi Sarah Tola TV ngana olo baboy boza na courage boza balash boza na courage ndenge zala ke mutola muki un bon matin o sepela en évolution na ngatende na memi sac na ngabo tam suyo zwango tekeluka ona na kato emsu de basali o comprendre tam sunde na memi sac na ngabo etant na yon sa avantage na nga e choqué yo soki ba avantage na nga e chokako soki élévation na nga zo choqué yo soki ba poto na nga ezo choqué yo to ba photo na nga ba statut na nga chokako ma chérie mon frère na mélanger na ba ma chérie na ba mon frère na ba ma chérie mon frère bino tout boza ba lashta naza humain le roi bino na mai na makila le roi bino et puis biso tout et alors na kati ya makadam Sarah Tola TV na kati ya makadam wana omona toza na ba kombi na kati ya makadam omona toza na ba moto toza na ba jeep toza na ba range toza na ba mituka ba sorte nyonso différence ne ba na kake o mutuka luxe mutuka cher ya lo ngana bino ya vous êtes les combis et les motos donc il faut vraiment bobo ta ba courage boya ka ko rendre nga ba compte na ba kombo na bino bosa qui l'acheter pourquoi boyana et puis ba comme ya na kombo ya gabi ya gabi e mon kuta beli ba problème te Sarah Tola TV na ba ki même Gabriel abangainga parce que ko tanga comme na Sarah Tola so déjà masqué ngo pesinga comme bangi nonga comme na nga Sarah Tola pona yo kapinda ke yo lobi na nga fo benga nga Sarah Tola Sarah pamba te ba Sarah ba ibele benga nga na kombo na nga Sarah Tola o chekiti Sarah Tola vanda nga na linga côté ngande nazana ofingi nga chosi so kati caméra na comprendre yo pourquoi bozo na ki l'acheter nyoso na sima kombo asila ba sa bongo pourquoi bazo yinisanga sila et puis ba otindanga à la haine bazo exciter nga à la haine na finga sila gratuitement or en réalité nga na sila tona prompte voilà tu fais que ton travail avec na ko finga sila te tona problème en particulier te Sarah Tola TV, la chaîne qui assume, Voilà, mesdames et messieurs, Bandeko Balandia, Sarah Tola Télévision, Bandeko Balandia Top Media Télévision, Mbote Nabino, Ngai Ndeko Nabino, Tadinga Lapa, Moussala Izaka droit Nabino, devoir Nanga, et Omeme Nabino Makambo Bolinga Mingi, Nayeli Susu Mukolo Yalelo, Kolukamoye Kosala émission Oyo ensemble, vous savez, émission Oyo invité spécial Nango Izalaka, Madame Sarah Tola. Mais cette émission est une émission, émission Nyon Sauté. Je demanderai à toutes les personnes, à tous les Congolais, je demanderai à la famille Libota, Bozwana Kitibo Fandawana. Je demanderai aussi à les Abakouk, Bozwa Kitibo Fandawana. Na kosenga pe na ba fan ya mama dina na komuna banza banani. Badinashu nyonso bozwa kiti bofanda na osenga pa ya ba mopesha love voilà bozwa pe kiti bofanda wana to lukwa mweto solo na bino. Est-ce que aujourd'hui nous savons il y a beaucoup de personnes qui oyo ba fingela ka maman si la batu ceux qui passent à la télé ils sont là juste pour insulter bande kona bango il y a ba comédien. Est-ce que pour na ko la promotion il faut ba conditionner mutu o bango baleka na télévision na kombo na bango pona kofinga. Entre parenthèses, ils étaient engagés pourquoi? Uniquement pour les insultes. Donc bazali pona musalate. Voilà pourquoi nous vous demandons, mes frères et sœurs, il y a quoi porter attention na bino na makambo biso tozo kosala. Nous sauvons l'image ya cinéma ya mboka oyo, ya ba vedette, ya ba star. Ya batu oyo esengeli ko sala musala na mboka na biso. Nous sommes là pour nous sauver bango, nous sommes là pour nous aider bango, pour promouvoir bango.
Nous ne venons pas ici pour insulter, exposer ma vie à battre, mais c'est plutôt pour bien faire les choses. Mesdames et messieurs, vous serez surpris dans l'émission parce qu'il y a des surprises où je n'aimerais pas couper Sabino AR Nango Awa. Voilà pourquoi nous sommes le meilleur fan, le meilleur abonné. Oyo bolinga ka musala biso to sala avec Mama Saratola, bozala branché. Objectif boyebi la chaîne Belle Vie Télévision est comme on a 1 million de vues, 1 million d'abonnés, j'allais dire. Donc, comme on a 1 million d'abonnés, et déjà, je suis très heureux de savoir que Ndeko Balandi, Tokomi déjà n'a plus de 212 000 abonnés. Donc, chaque jour, il y a toujours abonnement et Zokomata, bazo continuer à s'abonner à la chaîne. Maman Dinana, comme je vous avais dit tantôt, déjà, chez Film Nabiso, Bokilalo Kondo, premier épisode déjà est disponible. Et nous avons parlé aussi de Maman Ursule Pechanga qui annonce déjà son retour sur la scène congolaise avec force. Bandeko Balandi Tozalawana, Maman Ursule Pechanga, Tolansa qui affiche, Tochaki, Naba communauté Nabiso, elle est de retour avec force. Awa, Tokozwa Makambu, donc Sengeli avec Mama Saratola. Et nous vous informons aussi que Kin Makambu, il y a Belle Vie Télévision. Tokomi déjà dans le 4e épisode et Kotaki depuis hier soir, 4e épisode. Maman Sarah a lancé qui message 10 partages. Chaque jour, vous devez partager 10 fois. Au Taliango, au partager et pas à 10 personnes. Ce qui peut au monique que tu as le temps, au Bakissi, les sous 10 moussous. Donc, quelque chose de bien. Voilà pourquoi avant Tozo Maman Sarah Tola, vous savez, Tozali na Momesano. Nous avons l'habitude de le faire. Tokokena Nangam ya machine. Je suis à Okabolabiso na plateau, Tozoni na machine et puis on va rentrer ici pour tout le Tozo Maman Saratola pour tout bande émission na biso. Merci. Saratola TV. Depuis 80. Tango Bassari Borali en 1923, c'est moi qui étais le premier goûter, testeur.
Ya Adi Londolé, le professeur. Saratola TV. Voilà, mesdames et messieurs, de retour sur ce plateau. Vous avez compris, aujourd'hui, nous avons commencé avec maman Dinana, DD Télévision. Nakanisi bomoni wana film nabino bo kilalo kondo ezali déjà disponible. Les premiers épisodes déjà sur la chaîne de maman Dinana DD Télévision. Allez vous abonner, allez suivre film wana bandeko. Il y a des conseils, il y a des choses, il y a des surprises. En tout cas, comédien Yambo Kanabiso, artiste Yambo Kanabiso, je suis très heureux. Il y a comme on Moussala qui toko mais voilà. Elle est là déjà avec moi. Je souhaite ceux qui ont le langage moko n'a pas famille toki s'il vous plaît. Je souhaite ceux qui ont le langage moko et non pas famille toki boué. Yo ozoko kotsa déjà Sarah. À plateau n'a pas famille toki. Nacha awa. Ya non pas moussa. Nacha awa. Saratola. Mais avant de maman Saratola, je vais en profiter pour dire un grand merci à ma mère Fanny Nyonso. Sol Memba, je te salue. Maman Fatou Dokonti, président bébé, maman Nathalie Nana Mosibou. En tout cas, Nzambe Azala Nabino, Jenny Beta, Tata Po, FAP4, Bandeko Nyonso, oh Bolingaka, Moussala Bisoto Salaka, Bango, Bazalaka, maman Nangai. Maman Bijoun Ketani, mis le respect, maman, au bon papa Jean-Pascal Leka, maman Zozo, la femme de papa Noema Bakala Nzinga, maman Deborah Lubanda, Kilo Amère à Calgary. Un grand merci à vous. Bertin Konde, je ne peux jamais vous oublier. Hein? Arandete Bana Moussala, maman Sarah, Mbote. Zéanon t'a dit, ah, Nabosani, non, l'ongola, t'as dit. Non, t'as États-Unis. Mais biloko yo balongola gango avant oya na plateau. Na uta États-Unis et puis da Yves Saint Laurent hein. Et après Yves Saint Laurent. T'as dit. Oh penza hein. Yves Saint Laurent. Et a passé n'importe est-ce que derrière oh Adidas amboate nganga na kenda ngamo États pour ba ko sombelo pe Adidas ba chihuahua. Ngasko ngamo na kenda na États-Unis na kota ba Macy's na kota ba Burlington. Oyebi gele ke la bango e ba yebi ngote. Yaya, ma chérie. Ma chérie. Qu'est-ce qui se passe ici, non? Comprendre-tu? T'as dit. Nakenda États-Unis, oui ou non? Oui, et après, États-Unis, oui, mais et après? Et après États-Unis, et après, na me massacre bien. Oh, Nini. Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent. Maman. Collection à Siki, alors Adidas, on a été collection à Kala. Na te ki angoti. Nyonso pe stock esili. Au soldat qui na monaki. Na soldat angoti. Mais Sarah po ebi mama bete na moni olingi obanda. Makamuna yo avantage pour Erio Salaga avantage. Zela olingo banda mambo avantage. Erio Salaga avantage, Salaka moi ba mouvement ebele ah na boyi oya otokela na plateau abato ba ofinganga. Na memela kio ba maman na lobi mabete ero bandi vantar na memela kio ba papier mouchoir soki otoki ozui ka papier na ndenge bandi déjà ya mabete na ndenge ya mabete bandi déjà mais oyo sarazela ozoni ke longi to ozo pangusa mitoki no pangusa na toka mingi tadi oh mutoke en casse est-ce que oh mais oyo ozo sa force nyonso Sarah oyo e panguseli ya mitoki nini yo oh hein mais t'as dit non na pangusi makasi hein oh ezaka pembe 4 couleurs exactes. T'as dit ah mais KPAT. Pardon, tozongawa. Te ou soit na retirer ba papier mouchoir. Kane yo bibiselinga ba papier mouchoir. T'as dit kane ngo sabusi identité na nga kotoka toka ale yo longola nga 4 couleurs. Mais loba na longoli po na loba kité makambo ya ba couleur et bima. Siko ba pangsandeni. Na douceur, c'est comme ça les papiers, c'est comme ça ba sala boye papier mouchoir ba sala. Mais ce qu'on a toka mingi boye so si baté. Il faut ko bimsa makasi nyo keba oya ko longola ndambo poso Sarah. C'est quoi? Et bon papa ça deni t'as dit. Boété pour éviter mitoki pas trop de mouvements. Ah na ça ba mouvement mingi. Il faut tiens on a mode douceur taka 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 taka.
Mais au monde était que le auto salipe obomina ba muinda bobo split point te lelo yo lelo linga ko bimisa identité la ngana misa bat te na besoin lelo na to nando na chaleur na bato ba mona ndela na besoin ba expérimenter nano kotoka to yeba soki ezaka ya solo to ya lokuta yango moni moi comme je fais la pédagogie c'est-à-dire na tokaka ce qu'on a kotoka moni mutu na mokili mutu fotoka netinga nga toka nanga nazo toka makasi pe nazo toka mais différence ako il y a des kotoka kotoka ya muta 4 couleurs ya choko solo zei solo is saying sala nini nzambe the soloist is saying non supported au supporter te t'as dit tu vas pas supporter ceux qui battent 4 couleurs battent choko batoki et puis papier mouchoir moni papier mouchoir nanga yana kanga no bouton moni papier mouchoir nanga nako bwa ka ona ndila mutapa ngusela ngpa webi ngpa to utaki olanda film ya mama dinana kaya ona koti wala bokila lokondo webi ngpa te mungana ebika bokila lokondo kasi bokila lokondo ya ngwana na oloba no munoko na biso oyebi mpa donc papier mouchoir nanga na ko bwaka ngope boye muta loko chango pe na nzela ki opangusa mpa pa oyebi mpa nyei yango ya libe mpa motako kolokoto be papier amoni yango be kongala boye akamati asuli apangusela ngo mpa yango dinana pe la douce idée wana ya koya kosambusa vie na biso bangale uti wana bokila lokondo donc à imiter textuellement ce qui se passe surtout ba tchepe na province dini Mbandaka Équateur na biso suka en fait na sepeli na film mango et donc sibiso penza et donc sibiso et puis surtout ba tonalité ba personnalité ba lati penda ba personnage wana ba personnage wana ba lati tonalité et puis na comportement waouh donc ba la sibiso penda que bangala mais bangala to rappel brutal il faut mona Caroline na mobile na e bongo sinebisio bongo si alistar bongo sari obey star bongo si fait star non un mot d'abord par rapport il y a les artistes qui se donnent comme ça justement pour leur travail déjà félicitations à ba artiste ba ebi valeur amsa na bango très bien bazo continuer ko jouer tilelo parce que bato ba e ba tina ya musala ela kitende bato bazara so azwi succès na mbongo atiki na oui mais muto ata komi millionnaire a continuer musala na ebi valeur amsa na en tout cas félicitations na ba acteur na ba actrice nyonso ba jouer na bokila lokondo et puis na ba actrice na ba acteur nyonso ba frapper na kini makambo. Voilà. Vous êtes à féliciter. Voilà, mesdames et messieurs, boyende toujours continuer avant to kota na ba question na biso. Mais t'as dit que nga lati salopette. Sarah. Mais pour nous c'est si biso monini. Te nazaki na besoin tozala na chaleur. Pona mona. Osambusanga. Te kosam mama. Nga na sambusa ba tout te yangwa ne loko sali. Te s'il te plaît. Oyebi que soto sali na s'il vous plaît toza motema mabe. Yo yeba kike na toka tika makambo tadi. Oyeba ki s'il te plaît oyeba kike Sarah toka. Mais oser quand même to ça l'émission sans split. Ouais, non. En tout cas, je voulais que ça se passe comme ça. Tu sais pourquoi aujourd'hui, même il y a des acteurs qui sont des victimes, entre autres, Bandeko et Belé, Bazaba victime, ou Bakomi Kosala Bagag par rapport à Ngaïnayo, par rapport, il y a Barimero et Zokoleka sur la place publique. Il y a beaucoup de comédiens qui nous appellent aussi, qui nous expliquent, qui nous parlent. Est-ce que tu es toi bastard? Yeah, et je comprends. C'est là, s'il te plaît. Si mon toi a concept, a énergie, a composé gag. Sur nous, donc. Sur nous. Donc, ce n'est pas donné à tout le monde. Toi, pas donné à tout le monde. Toi, pas tout le monde, t'as dit. Et puis, au moins, il a vu ceux qui ont sali carrière, non, on va payer ça au comboté, on a succès. Ah oui. T'as dit, on a un combo. On a un combo, mais à Pouchunde, on a un mingi. Mais Mikolo a Pouchou. Et dosé. Et là, ça succès Mikolo, eh bien. Kotoka. Et comme tu n'as pas gag.
yango na oyebisa yo te c'est-à-dire soko ze lo côté na bien combien les youtubeurs ba na internet o ya gabi ba finga pe ya gabi ya te ebele base belé o pe baza na YouTube basara ba analyse ba pesa bango ba kombo te te o sara makambu sara minaza star ya masekite ya makambu penza que mais ngana linga apuchu na linga pe enfant violé na linga pango mais kotoka pe nande na moto etali na makambo ezo lié ça bato ebele pe koti ba miniature partout si na TikTok comme ka kotoka na monsieur eza makambo ya osarana te ya yo so toka to ze bembe voilà c'est il faut battre bayeba spirituellement Gabriel a opesa mutu kombo aoloba parce que Gabriel aloba ibongo parce que azanga yemo ebika ko finga ngati abimisika kotoka spirituellement eloko nyonso ezotoka na vie mutu so akufika nda toka te donc naze bembete c'est-à-dire na vie naze étoile na lumière donc kombo ya kotoka soko tuni ata docteur tuna docteur na yo loba na ye soki mutu otoka susu te na ndenge ya médecine elakisaka nini oze bembe. Vous êtes des cadavres, vous tous. Oui, c'est normal. Nana makila, nana étoile, nana aura, nana nyos zo sala. Faut na toka. Voilà. Faut na toka. Malheureusement, batu ba yebi signification au toka. Te ba yebi importance ya mutu. Pourquoi? Et puis tala batunde baba zo. T'as dit so pour ani batu ba na mutu. Kimamba nguti au transpirer mayo na yo et pola. Et ça pourquoi? Pour la santé, hein. Surtout pour la santé. Pour chercher. Et puis, c'est ok, il y a peut-être des phrases à la Bible. Namutoki na yo. C'est-à-dire en travaillant et nazo toka. Pour na sa avantage na même na sac. Ya cher. En tokant, en travaillant, en vantar, mais en tokant. Donc, baby signification tokate. Voilà. Allez-y comprendre. Na sepe na kombango. Merci. Kotoka. Et puis, ce qui est grave, bah Moussa là on a bagag. Oui, mais qu'il va prendre nga. Et puis lorsque moi j'ai appris ça, ngana apprenant chango lobby na live ya libosonga babenga inga. Makambo ya maman Ursule Elekana Gomez. Toyaka ko recadrer bande ko na biso frère na biso moko pe à sala théâtre en tout cas naye baye y a pas longtemps voilà biso ande makambo passage obligé bango nyonso baza ka ba abonné donc après passage na biso akoma ko sala le gag par rapport à maman na biso asala biso mikala ndenge tozala mikala ya belle vie asali ba gag misu asali ba gag moi ebele. Il y a soukande makambo ya kotoka bimi nde aye ko sala gag et na kata gag wana pe akota kina moko ya bande ko na biso ya basi oyo aujourd'hui peut-être ebele ya ba comédien bazo kenda ko jouer ba gag kuna bazo yeba te ke makambo bazo kenda ko sala ezali nde une façon ya ko régler ba compte au bango bazali ba innocent ebele bazo yeba bango te. Mais or, quelqu'un a se servir nango pour aluka moins ezalokola ba jeton ou aluka moins à servir lokola matière pour n'occuper sa batte. Pendant que les rôles d'un cinéaste, d'un acteur, les rôles ya mutu ya kokoma ezalokola oyo ba mama dinana bazo sala. T'as dit papa monsieur ezati. Ezali maman. Oui, ezali. Mais ezali non. T'es poli déjà. T'es ça là maman eza 500. Okosi sa nyoso ban zana kana wana. Zanaka wana po wana kutu nanu esilité nanu kutu epolité nga kutu ne notoka mingi. Comprenez mon émotion. Voilà. Eza lokola ba mama dinana, ba mama Ursule Pechanga, ba Dacosta, ba frère Ebele o ba komaka ba film, c'est ça. Et non ramasser quelque chose au lingi au comme sango litio sujet. Ba inspiration zali limitée. Voilà. Yango pe na zo kosenga na je suis ce qui a ko togolo wado langage mona ye erto so laboye bati la biso image ya Polinos au DG zali disponible na chaîne ya ndeko na biso Gomez
Oh, nous voyons la présence, il y a Maman Ursule Péchanga sur scène. Oyo, beaucoup de personnes s'attendent à quitter, mais aujourd'hui, épisode Moko, mais au moins tout le monde en parle. Réaction non et cause à l'année. En tout cas, le membre belé. Mais. On va faire un papier mouchoir. Allons-y. Mais je crois dans le émission. Déjà, félicitations à Gomez, félicitations pour la Péchanga. Na moni différence moko Péchanga sali que et le Congo na boya complexe. Place mindele bazanga la tsapna ki na africain. Anyati lingala. Te bango pe fo bazwa devant ya oluka koyeba makambo Péchanga lobaki la kisinini. Donc tout poussé pas ba nigérien ba luka ba yeba anglais ba luka ba interprète. Po biso to luka interprète expliquer biso makambo ba Gomez ba banda loba na anglais na ba wanga. Très bien. Vous comprenez? Alors, il y a l'ongoli complexe wana, il y a passé nini attaquer na lingala. Et puis personne lobi lingala bango pe bazo kota rapé bien que ça y a moi il y a côté ngama mais au moins bazo kota penado. C'est ça donc c'est très important dans ce pays déjà et puis il faut mon façon ya ko jouer ya Péchanga au mon casa pro. Ouais, professionnalisme mais sur la scène ayebi comment à côté à juger. Et puis wanga okamwe kabu. Mais franchement Gomez il faut un psychopathe. Oui. Filmer. Oui. Oui. Ndaza moi musa. Ndetaza donc tu sais que toujours comprendre tes suspense nini babombi wana Gomez neke to monde. Wana on dirait bangonde bakolonda. Et puis bazo réclamer ndeti ba droit na bango par rapport ya boye ya ndeko ya Gomez na ndaku wana. Gomez zana vérité. Zana vérité o yebsa ndeko na uchi Afrique ndako eza ya ngate ya o traité yo millionnaire mobile non millionnaire. On dit garçon wana wanga pa moi musala. Ndeti pe wanga za mwana musala siko ye au moins te place moko oyo nani wanga aluki kobengana Gomez ayebisi oyo mukuse wana na o na jeune wana ya comédien na mwana na bango ya musala alobi nazo pesa bino mbongo je vous donne l'argent pour balobate pour bolobate sikoyo eri akebenga Ursule bakie na chambre j'en suis sûr et akinaki osenga Ursule apese mbongo po a corrompre bango Ursule en sortant bala modo banolo te ngana na mbongo ya opesa te ngana ko beta ba matolo awa nana donc Jonas millionnaire patati patata donc voilà. En fait c'est-à-dire moni ba film to lingeza mde ba histoire histoire penda boye ba tout qui apporte aussi se retrouver apporter quelque chose. Moi les sons ouais. Ya na bato belé pe ba voyager ebika kende ko nanga saka na poto azana ndaku ya wana maloba kende sur place au comprendre la réalité on ne connaît pas ça qu'on a téléphone yango to ko vivre ngo na misu et on a le bara mutu tango zo voyager se préparer en tout oui zana bien na aller retour zana hôtel na yo bon hôtel zana mbonga kolia soko kutani na batu babiba aider yo dans ce cas aux mbongo no senini otie na poche mais ko ke na bolte ke na okebe na ko vana ndaka mamu lopo de na okebe na ko vana ndaka Christelle na ko vana ndaka Caro na ko banda kwa batu wana nyonso zo lukokende oyebi ba réalité o eza vivre o ele ka kuna te ya pesa koka na monoko mais soko komi tam soko tana pena makamususu en tout cas bandeko eza conseil film wana botala yango nde tolobara tozo soutenir culture voilà oui boza ba fan na belle vie boza ba fan na Dinana boza ba fan na Péchanga boza ba fan na Gomez mais en globalité on soutient la culture congolaise. Voilà botala film wana bo partager yango botika ba commentaire à kitoko échange à ba culture wana et ça la biso bien demain ou après demain tout le monde a peut ba ndotanga ba Péchanga ba ndotanga ba belle vie ba ndotanga ba Dinana ba Sarah Masiala ainsi de suite et ça vraiment important en tout cas bota la film et un film kitoko makasi. Voilà aujourd'hui qu'est-ce que tu peux koloba analyse ni nokoki kosala sur nos artistes et comédiens et comédiennes au lieu ça la bango analyse l'émission mais place moko lobela e makambu ba otcha biso na bagag ouais na bagag déjà za force
ya force nga na oloba boye boza na courage boza balâche boza na courage ndenge ezalaka ke moto olamuki un bon matin osepelaka na évolution na nga te nde na memi sac na nga boye ta mosu yo ozwa ngo te ke eluka wana na kato mosu nde ya basali o comprendre ta mosu nde na memi sac na nga boye ta na yo sa avantage na nga echoke yo soki ba avantage na nga echokako soki élévation na nga ezochoke yo soki ba poto na nga ezochoke yo to ba photo na nga ba statut na nga echokako ma chérie mon frère na mélanger na ba ma chérie na ba mon frère na ba ma chérie mon frère bino tout boza ba lâche naza humain le roi bino na mai na makila le roi bino et puis biso tout et alors na kati ya makadam na kati ya makadam wana omona toza na ba kombi na kati ya makadam omona toza na ba moto toza na ba jeep toza na ba range toza na ba mituka ba sorte nyonso différence ne ba na kake o mutuka luxe mutuka cher et alors ngana bino ya vous êtes les combis et les motos. Donc il faut vraiment bobo ta ba courage boya ka ko rendre nga ba compte na ba kombo na bino bosa ki l'acheter pourquoi boya na et puis ba komo ya na kombo ya Gabi ya Gabi e mon ko ta belle il ba problème te et comme vraiment support siko awa pe ya Gabi si à lâcher na ya Gabi a belle ba problème te bo komi na sila lui-même elle est étonnée parce que ça une émission monté on a tadi to on a mon sala na live na finga sila exact ezaka peut-être ba vérité de swabino sko bino bozolinga bo régler ba problème na bino en particulier na Saratola alors bobi bimisa bolongwa ba lâche bomi bimisa zwa courage o che caméra o fongoli caméra na o en tout cas yo Saratola ko zwa na o penza et c'est pelisa ngate na obetelo maboko ngabi mutamakasi kwa esprit aye penda na kiye vous comprenez clochard de soit nga finga batu aya yo dembe l'actualité à mutu te ya za na insensé soit nga finga ngata na tongo ofungola caméra atenga na miniature bando finga o mona ke mutu a lâcheté ayebi ke na problème na moi so succès na dérange nga gratuitement elle peut m'insulter mais si ko bino bozo bata makana sima kombo asila ya bo ba lâche élévation na ngecha bino pandi na motema bo ba lâche bo kufa na keto so nga bino fongola ndek o aza mwasi et puis nga na oloba bino na otanga bakomona bino o aza mwasi afungoli caméra na ye atangi komona ngeza Saratola eza kotoka te wana eza na baki yango même Gabriel abanga inga parce que okotanga komona nga Saratola so déjà masqué ngo pesinga komo bangi nonga komona nga Saratola pona yo kapinda ke yo lobi na nga fo benga nga Saratola Sara pamba te ba Sara ba ibele benga nga na kombo na nga Saratola o chekiti Saratola vanda nga na linga kote ngande nazana ofingi nga chosi so kati caméra na comprendre yo pourquoi bozo na ki lâcheté nyonso na sima kombo asila ba sa bongo pourquoi bazo yinisanga sila et puis ba otinda nga à la haine bazo exciter nga à la haine na finga sila gratuitement or en réalité nga na sila tona prompte voilà tu fais que ton travail avec na ko finga sila te to na problème en particulier te so na problème sila no finga ina sima belle vie te nga na relâche te so na problème na sila no yo finga ina makam na nga na ye et non no yo finga e pour non se sa belle vie na za ba jara bata bongo te très bien donc ngai so na problème mutu na yaka na gérer problème nga na mutu wana et non pas côté la kitel po bango ba kokanga te babanga nga bango et puis ce copé comique na Ursile qui est derrière toi bazo pousser yo bango tout wana babanga na bangonga donc ngano na sala live te na sala mutu live pour côté la mutu te tout le monde est libre yo ningo côté la pechanga yo ndo côté la sila pour ani tenga na côté la pe belle vie na libre ce que yo limba tout bazala ra place yoza te zala na courage boza basendi boza na courage bobota courage botika kobanga nga lokwa nzambe naza mutu lokola bino naza na mai na makila o ezotambola kati na bino ezotambola kati na nga kobangeleki bokomika kodiembelaka na actualité badiembelaka fali dossier fali eleka bakangi minoko balâche na sepela makasi na bato to finga na bango ti lelo afungoli caméra finginga gratuitement bino bo ba lâche bazela so sujet ye ale ba yeba badiembeli ya votre acharnement là. Or tu étais la seule
à défendre maman Gabrielle. Votre acharnement là, ça fait absolument rien. Et puis ça va rien changer. Hein. Ah, ça change rien. La montre ici coûte vos loyers. Ça là, coûte vos loyers. Coûte vos... Natoki papa. Ça les laka o. Et ça n'a bien été ça. Ah, Sarah. Pap o boyemi balé 1000 francs. Na bien, supposons que na bando chaba ba make-up. Sochaka make-up mbele ero to kome matana moi 10e papier mbele natindi je suis à keso mamusus lokola za na make-up te utiliser seulement ça. Mais aujourd'hui Sarah, une question. Le même personne Oyo Bayaka qui insulte les gens, le comédien Nakombo, il y a Maman Silla. Mais aujourd'hui, Batouana incapable de faire la promotion de Maman Silla. Il demande avant basa la promotion, il faut signer contrat pour na o Italie promotion. Réaction na yo ekoki kozalanini sur ces points. Bombe mission. Non, mais déjà, dans ce qui est au début, il faut qu'on puisse en finir. Pour deuxième émission, c'est autre émission. J'ai besoin de ton analyse. Tozanon pendant attend. Je sais qu'on a déjà combien de minutes. Pour ceux qui je suis à réclamer, c'est 5 minutes pendant des années. Je sors le matin. 33 sur le longo liba coupe et tikali c'est dans de 30 minutes. Et c'est beaucoup. C'est beaucoup. 33 c'est beaucoup, t'as dit. Et c'est belé. Et puis au finkinga, au tukinga, donc au ningeka au expo, au bara à l'exposition des insensés. Il y a une émission. Na toki belé la mission bateau, na pangusi, donc bateau va confirmer vinanga. Yo gagné. Na luka qui na exposé mais je voulais plutôt tout ça la émission. Et ça émission, et ça karaté, il faut que ça l'émission split et ça climatiseur et ça et puis voilà. Namoni biso tosuki awa. Tosuka awa te. Tosuki awa. Tokutani te. mbala sima. Tosuka awa te. Je suis. Est-ce que yebi ki lobby et olekalelo.